Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Gapenaza bien par la grâce de Dieu. Là, tu es na cuisine. Na cuisine, là, tu es comme ça la chakama dessous. Donc voilà, avant que ça la chakama dessous, et là, qu'on a ça la kalatou qui saka d'abord ma dessous. Le ko la isa chakama dessous. Donc, on est ma dessous na pondu mélangé. Donc, et là, qu'on a ça la tu qui ma dessous na kaka na mungwa ya pamba. Sa matungulu, sa mafuta. Seulement avec mungwa, c'est tout. Après, quand bébé qui chakama dessous na kolon ka bongo pamba te funa longo na mo eloko moko pembeni na bike pourquoi pas ça longo na mipanzi na vraiment za simple vraiment comme bonjour donc on a na sommet mipanzi na encore besoin mona donc vraiment ya fraîche na magasin ba congolais donc na sommet mipanzi na nga na esko ko kata mipanzi na nga comme besoin mona bona linga ka mipanzi ya kotumba mipanzi ya kotumba na madesu mipanzi ya kotumba na cheka madesu ma belle tika wana penza obomi la rose donc voilà on a na kati mipanzi na nga après faut qu'on nettoyer il faut bien nettoyer na bois que na nettoyer en 3 fois après na koya kocha sikoyo o ezali vinaigre so ça na vinaigre pembete pona ko sokola o kocha na wata citron ça na problème te mais nga c'est la mine vinaigre pembete pona ko sokola ba poisson na misuni nanga donc na tie vinaigre ne bomoni bongo après il faut su ko sokola on kocha vinaigre te apoti ki on ka bongo assaisonner non donc on tie vinaigre za loka ekolongola ba graisse ko benda ba graisse nyonso ba salité nyonso na musuni to na poisson na yo okomona ke kotika musuni na yo vraiment propre donc voilà après que tu as vinaigre na sokoli yango lisusu bon vraiment comme musuni nange tikali et ça les lumière après to est-ce que quoi assaisonner musuni nange le ko na kocha top ya crevette comme bomoni donc ça bouillon et crevette comme moni wana donc na bois que on bouillon crevette za vraiment na bois qui toko pour donc assaisonner biloko yango ni na tie non c'est pas bloqué belé te na viande nanga pour na linga vraiment trop té et na kwa kocha tangawizi na citron pardon tangawizi na ail mélangé ce qu'on a oya fraîche au c'est la fraîche mais ça nous ma belle nous a qui vraiment lazy na c'est la ka oya normal donc voilà pour na kwa kocha oezali citron na bois que lango citron pour na kocha mungwa pour mungwa ebimisa goût ya biloko pour ça mungwa na musuni na mona musuni za kaya kolala yango na préfère ka mingi kocha mungwa et na kwa kocha oezali white pepper donc na white pepper na ndambu mabe tongo kocha mungwa na ko bosa na te ke kocha mungwa belete parce que o kocha pe ba oezali ba bouillon OK pour na biloko ne le kamungwa te après na kwa kocha moutarde na che muscade nde bozo mona wana pour muscade sala ka bielongo la ka graisse na biloko après na kocha aja ezana na changer kango place donc mona la sabine zakte na cheki aja na nga poussière donc yango pe na chaki et na kocha o ezali jumbo na nga so kocha bouillon solingi ezana problème tu nga ta bouillon oyo na linga ki kocha na viande na nga après kocha jumbo na nga ya aroma comme bomoni wana na quoi est-ce que ko mélanger musuni na nga pour na ba assaisonnement na nga ona tie et mix ezala mélanger na likolo pe na se pour bloquer na biso bi makitoko comme eza viande na kocha ngo moutarde donc na kocha moutarde pour na musuni na ngai elemba to na kotumba ngo musuni ezala caoutchouc te donc yango to tiaka moutarde elembisaka musuni elembisaka poisson et c'est la ki musuni na yo ezala soft OK biso to ka ba problème à minu comme ça to linga vraiment musuni na biso ezala moi pété donc voilà assaisonnement comme ça c'est tout vient na ko commander bo moni wana après to kota sikona o ezali makayabu na makayabu na comme nga vraiment la linga ka mingi ma desu na pondu na linga ka mingi ko liongo na makayabu a côté taso no liona musuni comme makayabu ezala toujours à côté na ebite ba yombi na nga pesa ebino makaniso a côté makayabu à côté ba anyway tellement que la fois de makayabu na mingi na mai avec bana bobi que c'est pas facile nazo meka vraiment donc avec que les salinga nzoto mingi makayabu na lemba ki mingi mais nazo longola ngo ba salité pour na ko nettoyer ngo ezala ka propre avant que na kalinga ngo na ndako na mso talia makayabu za kanga mobali na lia makayabu te donc makayabu so na sala comme ça ezala ka mingi pour na nga moko to na sala ngo na goût o nga na lengi makayabu na nga ezala donc voilà pour ko nettoyer makayabu comme bomoni wana na ko na longola ba salité na ngo ba ekai na ngo après na ko nettoyer yango et comme ça na mona yango za munene eloko na ko sala nga linga makayabu zanga mikimike eloko na ko sala na ko kata ngo donc voilà na ko division en deux comme ça comme bozo mona pona ezalanga ka muke pona nga pa makayabu kota misuni te na ebite nga ngi makayabu za kota pepele après to kozonga sikoyo na nzungu na biso ya madesu bobiki madesu mabe babalola ngo te madesu sa musuni te légume te yo ko balola ka non so balola madesu no eko kata na katele ko bima mibimba te donc loko na salaka ko bomo madesu nga vraiment mai ekiti madesu nga ekomi ya kolemba eloko na ko sala sikoyo na ko tourner madesu nga comme bozo mona wana oyo ya likolo emata
na ekita na se pardon oya se e matalikolo donc madesu balembisa yango bongo bomoni comme madesu nanga elembi ezali potopoto te. OK, nazo expliquer yango vraiment bien, j'espère que vous comprendre. Madesu nanga esali potopoto te mais elembi na diminuer moto na tie moto nanga na 2 si je me trompe pas parce que ça na absolument ko tia moto makasi madesu kozika wana ce qu'on a bongisa biloko nanga ya pondu na pondu nanga ce ko lingi ko tia eloko te za na problème te mais nga na préférer na tia ai pe na tia o ezali poiron o bozo mona soko ngo tiango ya mibimba comme ça ko tiango menga linga te mibimba bongo parce que mobali linga linga komona bandembe biloko na nzungu te donc on a salaka na mélanger ngo ensemble na niki yango après to kokende siko na nzungu na biso ya madesu donc soko lingo ko nika te comme na loboko tiango mbamo na nzungu ça na problème te soko lingo tie eloko moko te na chaka madesu na yo eza pe na problème te. Après voilà na mélanger comme bomoni madesu nanga eza na mai te eza na mai ya muke et ate bozomona ke ono madesu mai eleki non eza vraiment la technique achaka madesu. Après na ko bakisa pondu na ngai ya mombesu pondu na ngeza liboke moko na chaki liboke moko nyoso te na tike ka eletso be ndambu e na ko cha o ezali légume nanga ona lakse bino ai ndi na nika kiango na ko mélanger ngo na ko chango na nzungu na ngai na lingite ko cha liboke nyoso ya pondu parce que pondu na ngate na chaka madesu pondu ezala ebele ngala linga ki madesu emona na ki pondu donc ça dépend ya goût na yo ça dépend ndenge yo lingilaka chaka madesu na yo ezala. Après on a ko cha sikoyo mai na ngai na nzungu na biso pona sikoyo ko bakisa sikoyo to bakisi mai to ko matango sikoyo na moto parce que pondu na biso otoche il faut se mélanger na madesu pe pondu na biso il faut ça nini il faut ebela donc voilà boende nga sala kango boende bimaka vraiment kitoko bimaka na goût ya kitoko. OK ma belle, après quelques minutes na zongi na nzungu nanga to la xanon nzungu na biso ekomi to chaki madesu pardon to chaki pondu et ça fait déjà tout 30 ou 40 minutes qui est comme ça parce que rechu nanga sala vraiment bango ça dépend rechu ndenge sala ka bo moni mai nyaso ona chaki na tona bakisaki pondu nanga mai nyoso vraiment esili eloko na osala kana miki na balola yango te donc zo tourner ka ndenge vidéo zo laksa no pona zo na psate ki madesu na yo epanzana et eloko na osala na bakisi encore mai ngala linga kananga te ki cheka madesu nanga ezala na sauce otokuba ezala na mai ebele donc ça dépend ndenge yo linga kamenga nga mingi cheka madesu nanga ezala vraiment ya kokangama na linga kango bongo et na chimo mai muke comme bomonaki après na kitisi moto eza important tant ozo na ba cheka madesu ko chonka moto makasi tant mai kiti sape moto poza na psate ke nzungu na yo ezika e wana na koti siko na matungulu na otia matungulu nanga na zo kata matungulu ko biki chaka madesu secret nango za matungulu na mafuta ya huile mafuta mbila nzamba lola kele ça déranger na mafuta ya mbila donc on a kati matungulu nanga siko to kene na région na biso ko ça pilipili vert c'est important et c'est important na chaka madesu donc wana siko na zongi na moto na cheki kalungu nanga na kocha mafuta nanga mbila obligé ke na sale la kala somba ngona Morrison souvent na UK donc na cheki mafuta nanga mbila po yango ko edenga na kalinga matungulu o naza nango tia mafuta quantité oyo linga ngalinga mingi chaka madesu nanga na mwa mafuta ça dépend seulement ndenge yo lingela ngalinga vraiment chaka madesu za mwa mafuta et na zuma matungulu nanga ona kataki na bino na tiena mafuta nanga ozo na psate matungulu na yo ezika matungulu faut pas ezika mais matungulu ko bela seulement que longo kaka solo mombe si je peux dire ça après nous toka ko mélanger ngo na nzungu na biso recette moko vraiment facile hein que ça singa la rose c'est la biso recette à chaka madesu et j'espère que recette ozo bakisa implice na ba ndako comme vous sentez que vous allez abonner na la roche et que ça la bien makasi voilà wana na moni siko bon comme matungulu nanga ekomi matungulu nanga vraiment ebimi si solo nyoso comme ça ndé kominga siko aussi bon après wana siko na ko siko mafuta na ngai na tiango siko na chaka madesu na ngai avec na chaka madesu na ngai na baloli encore chaka madesu na ngai na tourna ngo lisusu comme bozo mona wana kaka système ka ya ko balola bongo lute ko takate so lute ko ti opanzi biloko na o donc mona madesu nyoko bima e bana même pas ko monana après na zui mafuta na ngai na matungulu na bakisi na chaka madesu na ngai comme bozo mona ochango vraiment nyonso donc chaka madesu na biso comme nango na suka eloko msuto ko bakisa na chaka madesu na biso ezate à part seulement que na ko chamwa bouillon peut-être ko chamwa aroma ou ko chamwa cube manger parce que bobi ke la tokisa ki madesu na nga déjà na mungwa donc avec ko bakisa ba bouillon on a na ko meka so la moni ke mungwa na ngai eleki bien ekoki na bakisa na nga bouillon to so la moni ke mungwa ekoki te wala na bakisi bouillon bo moni na to ko tsalutu na nzungu na zo balola chaka madesu na zo ko tsalutu bo ma bloc
mafuta nanga ekita na se donc ça na posa ko balola on to balola ka vraiment légumes. Donc voilà, après on a encore coaché sur comme mananga pilipili nanga puna et ça lango c'est bon. Et après on a encore coaché mon bouillon nanga ou mon équipe manger na moins des cubes manger parce que na que mon wanangai et kokité donc cube manger peut ça encore moins goût et ça la kaka bien makasi. Après c'est cracha kamade sur que ça kokita moto ma belle moto nanga zala qui na 2,5 2,5 parce que ça ma futa nangai na madesu nanga na pondu nanga na pilipili wana na matungulu esangana et comme 1 + 1 = 1. OK? Ok, ma belle, wana nazoki kalungu nanga msusu, non celle la suko ezali baking pepper, na ite son en français c'est quoi? Ça papier ou to sale langu même maboke, you know, papier to na basaba fubo furebe bate, donc ça baking pepper, eza non stick, na kocha suko ngo na ki kalungu kombo moni, et na kozo suko huile nanga jana sale langu, na sale ki ngo poisson, kombo moni eza nango bien. Nabi pourquoi pas na sala on commence na makayabu donc na tiango na kikalungu nanga kombo moni wana système o eza vraiment bien pour na ko aider ki mafuta na yo et comme salité te pour na ko aider ki kikalungu na yo pe et bebate donc voilà na tche siko makayabu nanga comme ça peut belisaka poisson kitoko et belisaka vraiment bien comme ozomo na mafuta o comme na bika deuxième fois na sala ngo parce que na zo sala papier wana likolo ya kikalungu mais so kana sala ki papier likolo ya kikalungu te nango na sala sous mafuta wana te. Voilà, pour on a kota na friteuse pour yango na osalela o ezali mipanzi nanga dans nos friteuse na biso na pona chango on comme biki friteuse o banda na zo ngo ma belle et daranga makasi na sala sous fourté parce que oh vous comment vraiment best friend nanga vie facile pour nangai donc voilà wana na chango on parce que na ko cha mipanzi nanga no bomo na comme belisa mipanzi ngana linga vraiment makayabu nanga ezala moya ko kauke na ebite po ani nga vraiment makayabu nanga esa moi cha et tant ozo liango quoi ezole la croc ngapa na nzambe lokoza makayabu nanga moko na solo kana gunanga donc na zuma makayabu nanga na zo balusi bomoni pa ke makayabu nanga ezobela bien ezokangama na papier te donc système oyo ma belle ezaka vraiment bien pour na biso ba maman to ko utiliser huile encore son huile tikali o sali huile belé o kozwa o tche huile non na bol o garder ngo encore pour na futur bobika ke vie et comme biso vraiment pas si il faut garder donc voilà après na zone na friteuse nanga pour na tia siko o ezali mipanzi. Voilà ma belle, on a ce que friteuse nanga échauffé et là on a ko sala na ko baksa siko mipanzi na biso. Donc voilà, friteuse vraiment danga pardon. Donc non cha ba dete non na se na bat o bazo luka ba sombango. Donc après on a ko cha spray ya mafuta nanga. Donc cha spray wana comme bon pour bloquer langi kauka makasi te. Est-ce qu'on a école comme recelle la friteuse oh. Problème fana c'est lango za ki grave mais siko ça va. Et na zongi makayabu na ngai na makayabu nanga comme moni makayabu nangi kauki na linga ki na zika imwa ndambo ba moi ça zika kaso ko lamba makayabu nangi kauki comme na linga ki ngana makayabu nangi kauka comme ça n'importe pourquoi ngana kausa makayabu nanga comme moni makayabu zaka yanga moko après ko longa makayabu nanga moni mafuta nanga eza salité te moni pa ki mafuta nanga eza kaka clean donc eza propre nde moni wana et là on sala na longola mafuta pour na ko sala sauce pour na makayabu moni vraiment ki mafuta nanga eza na salité technique oyo eza vraiment bien donc eso aider biso to batela ba mafuta na biso ko sela mafuta na ata plusieurs fois et ana problème te na ko chona ki kalungu okutu ko pesa nga kana nde longo biloko wana mais et comment pesa nga kana nde longo biloko wana mais anyway nso nga sala ya kaso sa kitoko wana na ko chama matungulu na nga matungulu na bokela ke moins vinaigre o balambela ka pas vinaigre o to sokolela ngo misuni yango bomoni ki bimisek moi mai bongo apone ko chango mix pepper comme bomoni wana o ezaka congelé nde yango na ki ko tia supposant o fraîche ko kata na eza na problème te donc voilà sauce na biso comme ça comme bozomona et na ko bakisa ngo moi bouillon pour ezaka te ke za la pio te na ko tia bouillon pour na bouillon et pesango goût donc na tia bouillon na nga comme bomoni apone ko tia pe moutarde donc na tia muscade mukende bomoni wana na balosi pour biloko na nga kaka ekotaka moi goût comme d'habitude bona moni sko ke non légumes na nga et ça va et loko na ko bakisa aïe na ginger dans la tangawizi on a mélangé na tia mukie et na ko zomba pilipili na boaki pour na et puis c'est encore moi goût ma belle c'était vraiment bon non que son pour ça nango pardon là bango lisusu donc voilà on a ce que ba légumes nange beli comme bomoni wana okozwa ka bloko donc okozwa ka légumes no boki on likolo makayabu eza na problème te mais ngalo na sala ka pour mona pas sauce
sauce na ekoti na kati ya makayabu na koti na bwaka yango na zo makayabu na bwaki nde bomoni wana après na baloli na tia onsko na moto mokie donc ekotaka mwa goût tozongi siko na mipanzi na biso ki mipanzi na nga ebeli musala kutu te ko kokenda kotalaka donc kando eloko vraiment eza bien pardon mipanzi na nga ebeli mipanzi na nga ki vraiment simple comme bomoni wana mipanzi na biso c'est comme ça recette na biso ebeli makayabu na biso comme bomoni c'était vraiment yami mipanzi c'était vraiment oh my goodness c'était vraiment bomoni chakamadesu donc bomona nga linga chakamadesu bloqué donc liango na kwanga on a ki kotaba kongo na kwanga na safu c'était vraiment bien merci beaucoup na ndebozaki na vidéo wana na bandeliti na suka j'espère que vidéo oyo et c'est pelisibino so moni que vidéo oyo c'est pelisio ko bosana te ko aimer ko zala abonner ko partager vidéo et ko salanga bien makasi on se bossa la vidéo on se bossa la recette on a bandako na souhaiter bino ba bon appétit et na liaki vraiment kitoko makasi ko yeba ko lambo yo et ça la bien makasi bye bye.